Merci, merci, fidèle internaute. Vraiment, merci. Na ndenge boza dispo toujours pour la Rolanda. Mission na biso ndenge ezoleka vraiment je suis très heureux, très flatté. Ndenge boza wana vraiment na confiance pour ça biso. Ils ont ça la biso bio makasi vraiment pour te répondre encore na besoin na bino to look la bino encore au artiste au bino bolinga rapo nous ça là ekende toujours malam. C'est pour cela que je dis encore une fois de plus merci beaucoup na équipe ou na prise de vie quant à moi ngamoye au marché avec médio trema di 10 match ngayo vraiment nazo présenter émission vraiment to sur la na zakoko de CBG oui déjà que non na yamara plusieurs fois na linga mingi pour le bar vérité sur les signal loba et on a sepela na mingi parce que nga loba na soutenir artiste oyo baza fort so za faible tim ko fort na soutenir yo zakoko boni kitoko marche avec mon qu'il est à partout dans le monde na nzela ya HP Media na habité nini oyebisa bango na minutes oyo bako retenir na sakoko bona pesa bango ba mota trop na yemi ke badinganga mingi donc na ndenge na yembaka ndenge na bosaka pesa bango to ba mota donc partout dans le monde sakoko yoyo deuxième voix pétatonique qui est donc na nini non to na pesa monto ba mota ya trop na na yeba ba mission na sala na yo na tuna question te pourquoi zakoko ça peut non propre comment on a sakoko. Donc, bon, papa, je suis au même temps habitué à bien. Il n'y a pas bien à Sakoko, mais Batou Siko. Bazoango Sakoko, mais là, Sakoko, le lit qui chanson. Il y a Sakoko. Sakoko. Ah, en tout cas, comme on est rose à la Elvis, Babenge, Elvis. Nous sommes rose à très aigué, Babaki très aigué. Nous sommes rose à faire sans trace, Babaki sans le mot. Donc, Sakoko. Il y a moi là vraiment tout. Merci beaucoup. J'espère qu'elle aurait tenu comme on a eu. Ça l'a bien quand même dans mon gongo. Mais nous aimons la rabisso. Ça l'a rabisso bien. Nous sommes alignés. Le roi nous sommes libérés. On a bien magasin. Allez là, on fait. Des fois, tu sais. Nakomi lokola panier bakanga na velo ye ata ememi loso masangu merci na ngo na fulu mbaka kolishaki yo Kongo lokola lianga na Équateur batandanga mipiku lokola fumo na wenzaki kwitie sango pe panzana lokola porte te na mamboko ya nsulutani Franck Bondo, Patrice Kafou, Didier, c'est sa pichou kani, j'ai camine. J'ai kakabala nenga lela na vocal le niveau saralati mais faut que le bien voilà mais faut que le luka makambo yango mimanga ba poto tamsanga partout donc des fois tu souka na vocal moni artiste faut ça la ba blo mo boye ba everything kala donc artiste musani ante ko betelo ko mo beleki inaperçu ya na sens te yon vocal donc partout en tout cas peu mikili donc na santara manque vocal et quand même ah non pas tout que mikili ne ba concert tout beta en plein air donc so kana bimi na vocal on personne senti ah na sali boulot qui toko ba doucement ba c'est là donc mais baby façon no yemara un peu doux vous êtes trop caresser donc au chanteur ko yem besoin de forcer chanter n'est pas crier hein donc faut yem calmement pour le nuance pour ce ganga nuance au bien pour le comme ça ba mélodie à bien faut que ça calme pour nga nazo na ko se rappeler na King Kester que son nom repose en paix ibisanga je monte kutana ne apesanga concert abi petit na ngai zo bien mingi santoto abi na santoto yo za petit caisse ko yema awate yema na libumu na a donc yem da pesanga ba technique à chant donc on peut na côté na BCBGP donc yo mona ke na yema na biso to koyema biso ba dessin ba yema on peut bien baser belé mais so on a beti au comprendre que pentatonique ça on sentir que vocal oyo première fois où yembiango papa shirayo kiango mala liboso réaction ezaki nini tanga vocal bon au moins il faut que les alara ndeni tant to kitona na to sango un studio na ndiaye to sala ba vocal wana ba yoka ngona nute isala que bon to beta libérer na za dépose za ba vocal ba mansa mususu siko biso zaki na libérer mukula bifu ba vocal moi musique ban ton na beta on na studio na yaka na studio boye na bi ah donc le ton na beta on na studio je en presa yaka te presa yaka roya na soir yaka na monta yaka roya na soir ton na beta kango donc des bango mon ingénieur de son Pinos Biden là na JP Christ ton ba yoka na ba ministère na biso bango mo na kolonzembo sunda bass
autant yoka vocal bien ça comment tu fais société c'est qui tumba va passer na mona na shawana ba vocal mo za yona ils tumba mais concurrence est ça loyal vous comprenez concurrence fait ça la biso na biso na ndinga bien vous yemba moi ça beti loko mombe na biloko za mi singa pe funa beta potala kande ba chaki intention to na zadio siko tant ba libérer na bi donc funa beta vocal moko donc etika libela et puis na beta et puis etika libela na sala kutu d'improvisation kutu à part nini vocal on kana libérer donc il a que ça que donc ngana na yembi kutu temu ngana non mais so bino no yembi est-ce que tout ce monde a paix tout le bas ça combien des années déjà na BCBG na umi na ba 16 ans yo bosani za ko biso la tenu biso net za ko kwa combien de chants na BCBG quand nzembo na sala yembi liboso if kisombe o siko ba pesa ngai deuxième chanson ezala ezanini mon dépasse donc des 16 ans na 16 ans on a limité donc na 16 ans to compter na chambre bon est-ce que ce moment te deux fois mon père wenge zo ko emporter bino na ndenge mo mabet non omoni orchestre na ndenge omoni eza pour orchestre monte donc yo ko ya te ka ya ka o faut pesa nzembo boy mais les orchestres sont y orchestre orchestre na bobiso to yaki na no ma carrière na bino to ba mo vérité to ma champion monter to ba et ça peut ko ma carrière na bino boza ko limo na public na bino boy parce que zo so nzembo bando sala ngwaneni génération to ba mo vérité ba leki na mino ba jino pour aller ki na yo azala ki wana ayembi wa ko yemba mais tant que ça album le so avec concert avec des chansons bon moi ça ngi bango bazaki bake mais ce bino système bogen non faut que la temps en temps au monde les ana nzambe mo ya ibna otambusa mokili pour lobby pour monde na nzambo kaka na nzembo moko lobby mais tu pas robeta bloc ebele mais yo salika nzembo obetika nzembo mo tala nzembo mo kaka mais déjà ce qu'on a gisa ko ka mokili mobimba partout est-ce que biteke mso peut-être sur robeta 3 4 5 ne yozo ba mokili mobimba mso ekoza la pe plus que mokili mobimba na oyo peut-être yozo lo mais non le message orchestre monto non ça anime on ba réunion te ba réunion rozanga te mais yo bien les orchestre monto ay bininga kumbela orchestre ce ko ngai na za simple musicien non roya te que na imposé finance aura des chants aura 3 chants non les orchestres ne sont appréciés même maintenant ba vocal ça ba vocal belete na wenge ba vocal belete Francis Kalombo libéré na pour tout ça les sponsors na biso donc 16 ans bon ka muke wana maintenant c'est là non na chano isongi na ouais et qui zo nga vena bien o longo noté o longo noté po ba misube ba ina sima ba longo na bango yo o longo noté 16 ans nzembo moko faut pas que ça la hypocrite moni on a surtout que la temps pour na rolo bateke ngana ozaka seko non un jour pe les anango wape bidada o ma obima ba susu bima ka bima na mo liboso wana oyebi ya zako ko ali sute bima iso on attend bima oyebi na sala obela zaka bataminte mabe ba jaluka ro bazala ba lingo tamsa koma mutu na ndenge mombo yo yebi na sala obela na sala mona na te on a pose obelo o ya représenter ndenge no beta concerné donc na bien to sala rano émission ba neno ba binga yo yebi donc ngana lo ba boye le auto lo ba na yamba ipe ba porter parole na bino le cola Blachard Mosaka na pesi mbote place à Sali na kitambo tout ça plusieurs fois ba mission aloba nga que non album na bino c'est si là mais tout le ba vérité que le logo c'est si là si le logo bima est-ce que obi nga ba bino ba artiste tant boza artiste tant boboti bana bino ata bozo vanda ozo yoka lisu inspiration zo bakisama okomi ko mona chanson na ocheki yona ezane tiakala okomi na poso bakisa bilo est-ce que mo atiki zo bo mape bino non c'est vrai omoni eza kutungate même bazo batu même nga mon peut oza disque bino même bino même batu ba oza disque bon siko nga orchestre eza ngate biso to yemba disque sila na mais disque zo mateza na batu kana ngate orchestre ndi bado tia vie ba faux esprit que soko bimisi disque ba petwana bana ba boule na bango ba sala so ba biloko nini mais vie vraiment là une espérance eza na batu kana orchestre faut la vérité batu kana ngate orchestre na biso wana vous dénoncez bango te pourquoi vous balaka ba musicien po eza na jour mususu naza ko se rappeler tozo kende to beta na fête ok beta na fête mo be na mbinza na biki na car wana to zalaka ngai achuda métro Roger Ngandu na Abdul Piana na Samon Tala okumba na Jidel to kende na kata car pa masolo kana ezalaka Jidel bando loba
ah moi ni ba petit mususu ne baza to sto timbeli bango ku ba c'est la disque bima ko ba ke ça ba bord na bango d'avance leader pas obimisa disque ngo te disque pe obimate et bima be sikote bon to vendre la biso to faut comprendre te to ngai ku to ça ma réaction mais Roger on a dosé ça disque dosé bon tout le monde on peut bon to comprendre te lo ni na ngako ba c'est que JDL Paza aza mtambu na kati makambo le belete mais alobaki bongo pourquoi tant yo lobi bongo oui ça qui l'idée et puis je me suis prêt tout faire un peu quand on arrive passer bêta melo moi bongo pe et on a petit belé pe on débat ah donc peut-être est-ce qu'il y a vivre bien collé cabino peut-être il y a un limité pensement on a bien so il y a il y a ça pour cet album mais il y a ça pour cet album mais maté peut-être on serait trouvé bino ta parti c'est bon pour ça ba nzembo na bino musicien on a bongo mais ça trop on est ça qui bozo nga bo mbrier orchestre vie bon nga ba mbrier orchestre vie disque bimate comment au petit tout kalu j'ai raison kalu ndinga ba ikeba ba msuba ba mouvement. Oh, mais tout cas, l'autre joueur habité mon tout cas l'autre non n'engagez avant on va combattre fort en orchestre. Bien bien monté tout cas l'autre n'engagez pas tout l'autre la PC mon c'est un guerrier. N'a pas beau être dans il F tout cas l'autre ça là tout cas l'autre va combattre plus fort dans mouvement. N'épée biso tout ça na battre ba vie na beli balingi biso te ba combattre balingi ba on ba long biso ba chaîne tout ça la te ba on ba za la na vie. Mais ça ndingo wana bon yo bango te ba tout ba bizarre bon leader yemo amona ngote leader yemo comprendre ngote que non ba petit na ye il faut ba chambi ma problème ole na ba champ bon pote eza ku ya koloba te to liaka bongo sans album neti album ezo bimate to ko zo ça pe ba ko to sala ba ki mandi c'était mon ko singa pa mate biso ku to esprit faut ba féliciter biso donc to vandi be c'est 4 ans 5 ans disque bimate po eza na ba songi c'est pour to na yemba na silisa Snaïma Nzemo na ba massa presque ba yemba banzemo tam suka vendem de tikalement ba correction à ça la seulement correction mais disent que c'est là donc ils en via ça bato baza pembe ne c'est baza peka ba musicien est-ce que ngana fo boule ngasko zo tuna est-ce que na ba réunion au bosalaka to sala ma réunion troté faut le bango vérité biso za raso to sali répétition après répétition to sali briefing des à la répétition l'équipe chef de répétition peut se remarque na ba ministère musuka ndenge zala mais que neza ba réunion mani ata musu réunion pona ba ministère bolo batelo romombe ezo simba ata musu bo pesa ba bolo ba remarque en tout cas zala na mouvement na saki mission mo boye na ba musicien faire rigola na cité pe comme na ya chef l'orchestre faire rigola de Gaulle parmi bato na Mbappé deuxième fois est-ce que non est-ce que ça na bateau peut ben ba mission ba deuxième fois basal oya sepela mais il peut aussi te maintenant ki yote ngasi ko tangi ngana yebi ke za ko kwa yemba na tuni est-ce que de Gaulle donc tozo ke non de Gaulle sikoyo na tuni ngabi est-ce que yepe yemba be abi obandaka ko yemba na kala mais lelo yemba ka souté donc ozo reconnaître pe ke banda yemba na kala lelo yemba ka souté peut-être en absence wana jamais na na deuxième voix haute à ténoriste et tout ceux qui na yembi na aussi et puis bon ba petit moi mike ba on non ba formation il faut pas travailler non trop biso des ah voilà ba petit mike lobby que tanga yo côté on va pas sur tom sur king kester dans lobby on père son nom ou bien grand-père ou bien boss ba petit mike ba on route au comparer dans zako paso ko souté paso kabino souté ba on ne bazo yemba ya zo kabino souté ba yembia ba fokani ya yo yebia sala ozima na bi kuninga yemba kate ngaso bike zakoko okaba temba beke ster ba fantre ba petit kutu tina on le belebe na fula donc tuna nga ba question ba petit wana te petit wana no so petit wana so ndeni ozo comprendre ministre artiste so azo boya ozo ba ke alo yemba bi yasa nan yenan ya yemba le logo ndena kin ba yebi elo ni sa yemba na kin ana niveau na ngata muke trop donc tuna nga ba question to ba msusu peut-être soki soli ba ta niveau ya muke peut-être so ba komi ko audace wana peut-être po bino bo sa elo te bino sa elo te net ko meza te bo yemba te puisque zo bimate ce orchestre nanga mais parce que ko souté azo ko souté ozo limwa bazo kanga te ce que pone za orchestre nanga ba orchestre ya papa chéri mais carrière eza yo oh mais kasi faut pas le ba disque tant biso ba ka biso ba disque ou biso alinga ye ndeza ba concert hein wana za kotuna nga ba question ba petit wana ba fanatique na biso au moins to biso to yemba to ba petit wana to zo mona ba bien na ba orchestre bien ba fanatique ba zako
ba personne mais les lopes la vérité même super homme la vérité sachez que les cabino tangela chanter tangela ni chanter ni na ba génération sur ba jeune wana c'est na bino sa koko ngata la ba vérité c'est pas maman mususu biso to bouger na kin biso to ba ngaza musicien public au public il doit beta ba plein rebelle to pouvoir ba talent et puis to kemikili ngana gangi sa salle wana doc fel na mikili image ezali na bima na vocal mon kilela poto kinda siba mikilité dit on a pas album té on a pas album té non on a pas album té un jour ben on a pas BCBG mais oui maintenant dans la BCBG papa c'est qui pas gros salaire na produit ça ko siko o ba pesa Bram ti le comment niveau nini bon disque Bram yo za na kati ya mouvement faut tout na Bram yemo oyebi son niveau ni comment ngana ebisi OK ce que aux album na BCBG OK c'est quoi la quartier latin muta aux album kuna té OK c'est quoi BCBG muta aux album té OK c'est quoi maison mère muta aux album té na kati ya groupe wana so bino bo zela ke no ba permettre bino bo zo album bokosi eza ko zela te ndenge ozoloba eza na o mona le moto tika tana ta nzambe na otamusa mokili nzambe na otamusa mokili ozo comprendre nzambe na otamusa mokili ate ko blanc bi racheter le temps car les jours sont mauvais non yango ka c'était mais ce que au fait total ke ba poko ya ko la paix pour ba te ba na 16 ans yana ba te 16 ans zako na 16 ans mis ba album na ba on peut les autres on peut nga so na ntan na obete lo ko mombe feu ka franchement na 16 ans parce que toloba tant ma moto lobo obi tant on est ko yemba ba petu wana obi ba petu wana ba obete na yemba ka déjà tant obandaki c'est-à-dire ebandeli ya ka yemba au moins biso to na trop to na ba trop jeune dans trop jeune nano yembi trop na yembi te ozo comprendre so moi zo bezo boma parce que tant nano yembi tant to sai ko yema non to yembi te ba bloquer ça na kati afwe bima et puis ko bima parce que ba leki ba komi ko bouder bino parce que bozo yemba te ba leki on est banane de gol affaire génération na bango otangela nga ba block wana au moins tango nga sako na olobela ye et puis sengenge tango tanga ba kombo na to soza ndeko na obiaza mtu na ba nini otangela nga ba kombo wana te po na ko vendre se na zebi sa ebo kende ba na ba exercice sa voix te ba petit chanteur amiqué même patron na yemo faire au moins patron na yemo faire ay bizako ninga yema patron na yemo faire ay bizako donc c'est pour moi tala pour ça ba ko yemba te ba ko yemba na ba se ba ko yemba ba fanti on ça ba fanti vraiment ba fanti ya na niveau na ngata mukete Barrez de changer dans tous même malgré bossa l'effort boyemba parce que toute la vérité ba fanatique na bino botika bango bon félin na biso bo luka pe papa chéri pour qu'il y ait des couleurs orchestre il y procédé ni oza yo non ça et puis tout la vérité oui puis procédé ni oza c'est que maintenant ni ozo bimisa disquette ozo monter que osala ba petit boy yo faut luka tourner ba question non wana tout na ba attaché de presse na bango elo ni ba lo bana bazaka ezobima ti lelo ezobima te po ngai bonon lobani ngai na bimisa dinga yemano nzembo na mo parti archevêque au monde na baliniance ngana yema ba petit de l'on mo tanga oka niance tant monde ba registra ba émission na bino tant enregistrer ngo ako travailler voir ça après lobby alors ba bazako ko wana zako yeke kala no ye kala melelo yo yesu zakoko nina yembite obige muzama trop to tout même Elvis bazana ba yoye bisayo na popo ka baka ne to za ba pesi na ba Christian ba Tintin donc sans trace ba simbi idéologie ba trésorier McDowell trésor entendre donc archevêque boulu za au saranate non te mananga fragile devant bolingo na yo pour ça kaka to zalaka na yo matin midi soir. Point faible à l'olé monanga, ba plan préféré na yo, zela na no lambelanga, bagu danze, bonimono, et veruyanga montema, code secret, mot de passe nanga seyo, impossible ba déverrouiller nga ye pas ba charlatan. Vous sentez non c'est mon azal. C'est là non. C'est au biton mbanga yo ka mingai. Uzana oleke ba question ou bene. Non, na bien sur l'exemple, na bien sur que une question après ça la technique à chant pour m'tatika na technique à chant na netinga azati non oyemba na bite na grabu ba ko charge ya Victoria et puis on a ça tana ya revendre une question avant du beau asoye ma brabete les guitare sèche on a vendu pembeno pour grand frère na des affaires et puis petit na azaro me mama mon ba rep dans ça tana question avant du beau asoye sur le monde oyemba bambanda likunya
Amanda, yim talo yim. Abina nga pesi na yokana loko. Tala king keste. Alors tu n'as pesi des aroko. Akesko, mon pépé a kaini kokwe isa monto yepe a kokwe ya. Si on a pesi praise toko na rocha pilo mo luka. Ablo yemba wo. Nga sali. Mon pépé a kaini kokwe isa monto yepe. Tala ka via ganga. Abi petit me yo. Nga sa deuxième fois mais on ni nyanso na pesi, c'est la première fois. Donc on a maillé la chant et ça ndinga on saranate. Obi ke so yo longono, obi so longono BCBG, au sein du groupe na yo. Obi ke on a ba chant no, on a ba avantage. La groupe faux en mbongo. On est souvent ba groupe pas na mo. Mon musique est tambola. Mon ndi to sala ba to ba na ba mbongo ba linga za ko. Mais quitter. Non mais kande. C'est nga meka beta ipe na ndula na bino ya cellulaire. Beta ki na de ya cellulaire, beta ki shenga meka ki. yango wana azokendele kobetala matanga eza na problème te bongo soki obetisa matanga abetaka shengenge na pesi bambote pesa za leader abetela miso esali bien esali nango yaki comme patron ya groupe aye comme patron bino eyona ko basoda mulungu yoka eza problème te ata basoda mulungu nde balobaka na basoda mulungu wana eza nango problème te mais nga na otala nde batana na ngai sakoko ndenge soki abaki afanda bange batie na ligne na ba leader yo lingo ozalaka na nsima kuna soki nani sai soka azalaki balingi batie kote ba leader yo lingo ozalaka na nsima polémique yanga na shai te wala mutu na nga jesola bien te wana kutu kuna te zo comprendre nga aza na besoin ki patron na besoin ki patron te nga aza na besoin ka un jour Zakoko balobelaka Zakoko grand artiste ti bazoya nsima na bino oyo bapetolo nga benga bapeti me bapeti oyo ya bino ya ndole bazoya nsima na bino zwa vite sage bazokendele alinga natanga mwa 2-3 nga na kosunga na ngayo natangela tala wa leki nolo wa Fabrigas aye na nsima na yo tala lelo vite sage pesa zali kumoni Zakoko mais ce sont des binons tout ba moi fait ça Fabrikas vient les années mon Zakoko côté et ça y a ça qui peut orchestre orchestre on ba ipina ndenge na mamba orchestre ne peut pas bimarater hein te ba pe mo vérité on dit orchestre ne peut pas bimarater to mona na to bima Gino mais Gino mi album même un peu manze mo bien mais et pesi bana ndenge na début de ba to kansate orchestre no so bimarater oui ndenge to chaki na mito ko pesi to ba clair micro o ngalo bela ngo polele sala bo commandant de bord abeta pe banzembo ya bien mais ndenge to kansaki ko ça pesa une chance au moni il y a batebeli basa pe album première chance premier album et seulement et puis moi marque deuxième album bon na pe pesi to ça ya combattre pas na bino mpe banga même so longo kaka bata comme ne ba combattre bino bangelo mo na banga to banga linzambe na banga ni ngam na yemba bien na yemba bien puis na tambola bien na orchestre malgré tout trop de jaloux trop de fito na kata mouvement na bazo banga ba chanter bien ngana ko banga na banga ni jour ça la peke na yemso kaka to la mo jour pe zo buna pe ka pan mo na pe pan gen donc ma solo ça na gen ni olongwe non yo lingo ma na bika boy ne mo solo ba pour un jour no lobito ça pe ba disque pour ça bongo eza nango bon faut pas que ça hypocrite mais autant moi to na orchestre mo to na ba directif na vous comprenez net na minute na presté mais oui que papa chéri ta zo betane ndule te papa chéri ça bien tout ba vérité ça ko papa chéri ana mon na yi à vivre bien à payer à forme cher à vivre bien na ba kaka luxe ata zo album te mais à vivre bien mais ce qu'on bino tout ba vérité biso ce connaître nan position de vie contre la vérité mais mon yo go comparer président bino te bo na salaire te siko bo vivre ndenge bo na salaire te mais yo na bisa au lobby que papa chéri sa bonga na e ba nini na la na bon ya za président orchestre yo mta sina ba contrat ana ma mobile sala biso ba travailleur na e vous comprenez mais un jour ngana yebi ke nzambe ninga ta batela ngana yebi ke un jour pe na ozana la obi ngana ba vérité na lo ba vérité ngana zo mona lo la BCBG ba to ba donc na ko ba misère ba na BCBG nze moi différence c'est ça na maison mère on dit ba misère BCBG ba évoluer raté yo on a peu ce exemple to bandi na bana génération maison mère tan bandaki lelo o so tangi misère wa ferré tan niveau ça na lelo o tangi misère wa Fabrigas abénisse monde abénisse Afrique tala niveau zali tozo kende basi belé na maison mère hein ba bill tala lobo so zali ba seleyo yusko na ebité na suka wana na suina wana so toke na BCBG tangela ngawo yokana biso soki lobi ke na BCBG ba ministre ba bimante tangela ngai mo yokana biso soki na za na poids ya ferré nenge faire sa fierté le musique Congo na BCBG na za na poids na o sa fierté le wala ça la ba comparaison ndingo wana te au moins tant ba faire ba ko sa maison mère
basale ba guerre wana ba vieux to bazali ba kidnappings ba rio banane faut tout na ba biloko wana po biso to like wana ko voyager na to yemba bino disquete biso to ko yemba disquete tant talaka tant biso to bimi biso mon combat ya na entre na obi yenga na festival nga wera féliciter vraiment pour y c'est normal za fula tala te a fouli ba mission na ba ngona lelo o asa fier lelo o wera so so vandi a ta la faire ba bi o poulain wera soki batali Bill Clinton ba bi o poulain wera batali selo ba bi poulain wera batali Fabregas poulain wera poulain BCBG o problème eza pa na nga o bende c'est boko kana bino obima te bino moko bo diembela kana simalide tolo ba mo vérité on dirait OK ça on peut foula rango te yo kana bisa ko dimina simalide net na sens net nganta na yemba voix na ngeza voix leader on yemba na place na ngata ngata mikombo na yamba mosaka lobi ke non poto ba vérité ba porter parole ya BCBG ba na visibilité makasi ke bino ba musicien aloba yango clair na tunie pona nini alobi ye akoya ko la musabino na mbetu te po bolega bo sa visibilité na bino so le ki trop na TV nde so le ki trop na TV nde bango ba lega trop na TV wana ayende ce que ça le singa na robima mana obima boy na bimi mana otambola boy mtu zolo na tabimi pa otambola boy tika mambo lo ba mambo wana yana ba musicien musu bango ba ba sepela pe na ngote donc rôle ba te yo porter parole se comparer na musicien le bango bazana chaque dimanche bazaka na balaka na ba karibu so ba salike biso ko to monte biso le ka trop na TV mais ma visibilité trop na TVT vocalité nzembote na habité musique yango za nzembo vocal yo zolo ba nzembo to na que to beta orchestre mutu yo mongo ya oleka ka OK oyina nzembo no mambo oyeba ndo legno na TV non trop no ko citer na suka ko to ko citer pour ça clair ça la pe mutema franc ça la polele ko comprendre que maison mère évolution eza plus que BCBG na mission bazo bima ça la clair so boy pena ke na tiko taki tangi moko na BCBG tangi moko na maison mère yo tangi nga okokani na BCBG na tangi msu na maison mère okoyenga ngamo so ko lingi to ke bonga au moins net na maison mère ono lobby mais so yo kana ibiso so babimi na bango eza chance na bango ngana ko net nga bino na ko chance za rater oh chance eza metam mususu yo ndingo lobby wana c'est te po mdazo dimate so obito sungana ngani yo solo ba ko ngana bayibi ke wana pesa koko cause maozo ba ndinga ko sa album obima na ndenge lelo impact o ndenge maison mère ibimisa ba misel kwa ba bill bakina ko sape bloka danger na libanda omona zaki tamba nani wana non ya Weranson ba misel wa faire rigola atam to ko mayibi ke Weranson oso mais bino to mon net nga za koko na salle na disquette mais za koko déjà partout bayibi partout ta mission to longwa kala to longwa kala pa wera héritier t'as l'impact de moi chassou da boki t'as les impacts né aux hommes on a déjà c'est bien non bino to so comprendre Lucas on a salle disquette non on a salle disquette parce que on a salle disque non on a salle disquette héritier so salle on a bien on a ba bonne chance et ça bien mais c'est bobanga pona koloba o ben nini to bangelo monte mais ngandi na zabo na yebiki ndi na ndulise ndi nzamba atambusa masona ngana yebiki mamna ngizala bien na yebiki jingo na kubeta vraiment que lelo opetolo ba vérité ba to bazoyi ba pa mamna oti to kende pa to songe pai ba problème pe lekio trop na kesona to yebiki wana suspension sikoyo suspension indéterminée ngo osalaki nini poto ba vérité bon omoni siko na expliquer nga to clôturer comment est-ce que biki yumo to ba question ba musicien obi odumo ba ke to biki bozora ba salaire te bon neto zana ba voyage nan na bagizi nan na suspendre yo oh tu dois répondre na no lobaki suspension ana euta boy nga na musicien na travaillera d'orchestre ba voyage zo ya trop mike tamsu ba nini bo nazo kenda ngote nazo kende des problèmes payés nazo yebate je me suis quand arrivé na rêve to fandika bo les ara prise lobi to OK voyage mon na Lubumbashi lobi ma mission ba otikala ba tikala o répéter après lobi net Jensen zako kondo zana yokutu na mémoire de amikiliti mémoire de amikili ba voyage amikemi ki Rolanda na ngote alors na mission ba mission tout alobaka na nga pe na moni bon tam so via lobi neka tam so na ndenge moko bo et ça fait que lobi no pe voyage ba ke nga be na kete ba ki ba zongi donc il kale ki so ta ba 20 voyage mo bien mike ba ki kuna kuma na ngone pe na mutu funa déclarer ba droit na nga kwa sa vie na nga na vie na nga na bi ke via ibi za ko
après alobaki ozala kokoneza na bavoyage ya mike kokipana yo na mémoire de apo toti ntenga nayebi ke bavoyage ya mike ezalaka te po ntango bovoyage wana apprendre ti mpe bavoyage yango mpe na okende te naye kotindela vie texto ozo comprendre après alobeli ke bavoyage ya mike wana aza koko yo na sina mémoire de ya mikili ti sikonga na moni ta mosusu vi alobaki na ndenge mo me namoni vraiment ke donc voyage yango pour voyage moke mpona nga na omona na ngango te voyage nyonso ya voyage parce que quand tokende na voyage tozwaka mwa enveloppe wana esa mpe ntango ozonga osorganize mwa moke ozwi wana balifantalaka balifante parce que wana eza kolongola yo indirectement te en tout cas bon même mpona nga elekela nga ti sikoyo même ata bamiso baza na kati orchestre elekela mpe bango pourtant tobima boye mais akoko ndeni prese alobaka na yo nabi bonga mpe na comprendre te vie moi ebunda aloba ndenge et puis depuis aloba bongo ata voyage moko eya te na voyage bovivre ndeni voyage to na ntindi texto na biso ke mais oza peut-être te ke oswata na bamasse na groupe oyo bazalaka proche kutu ya leader na bino oyo peut-être mpe bakosolola na ndenge moko bien oyo baapproche na ye non déjà ye moko prese balisumi barapproche osola ndeni tanke déjà ye mo presse aloba on a mieux sabato alobi ke je sens ma voyage on a mike kolanda non te na monde ya mikili ti siko et puis na vandi depuis ba voyage on peut na kenda raté pour vivre ndeni tout le monde a pour dans l'esprit pour vivre non vivre dans l'esprit voyage tout na kenda raté vous comprendre yo mo décision ozui nini etake mwana mobali décision neti ya ndeni ya ba voyage donc yo babi ya mike yo monengo ya minene babi ya mike okende te ntango natindeli namoni ke comme vraiment ekise na okende bavoyage te natindela vie texto nabi prese problème ninga naza nango nasali nini naocomprendre te na mouvement nango naningi mouvement mondie mouvement ezotindika nga libande elinga te message wana natindela prese aya na répétition bauti point noir baye répétition mpe nga ayaka te lini mpe dérangeanga ye mwa bandolo bapétition wana aza koko bamisien kaka autant kaka sisi koloba bamisien presque ebele babenga bapétition wana aza ingra ye vraiment ke ntina nanga texto ondi nakoma mabe texto soni nakoma mabe akoki kolakisa meme bato yake loba ye na mima ya bapoto omoni bapeti na mima ya bapoto yake nodéclare yake nodéclare banini mpo yaka soki administration mpe eza ti ezalaka wana pan vie kis peti wana fosale papier faire un papier à suspension. Mais dans un bruit, nous sommes dans une suspension, na bossa raté. Mais on a dit que dans une suspension. Mais na matanga cellulaire, na matanga cellulaire, to kina to vendre matanga cellulaire, paye à son âme. To vendre boye, to vendre na ba momi mo na ba masaka nde zala. Siko ministère na biso, oyebi ministère na biso na Rio. Akuta na momi mo to vendre na ba yeba na pe na ye. Ba kende ko sola kana ma pembeni. Akala iba buzoba atuni mungi aboza na peut-être venir tous na basakoko banini talaka ba petit ba lande ba jeune ba petit ba vous comprendre ce peut qui causant esprit qui sans esprit il y a le on va na mission msakala mission to longo la on a Rio mtaloba mission na biso wana ya kala mission na bino to ya bango to ya besi non comprendre te so que ces ya Rio ou bien ya papa chéri ngana bi ko que ces ya papa chéri mais ya ebisa mo ayebite ke mo miango pa oya oyebisa mo miango pa oyebisa mais ça ko ndé no comme te to so no yo so ebisa ke yo ba longola déjà mission nga kala banini entre temps ngana yebi ko que ces ngo tenter retourner Rio non au moni on répond les imbéciles par le silence vous comprenez ngana kolanda pour na yebi ko que ces ayete est-ce que il y a un droit il y a un droit vraiment na longo to longo que c'est papa chéri c'est ayete donc zo mona ke eza mo bloc mo longolo paye pa yebi déjà que longolo peut-être yango alobaki ce qui est tant que tout passe pas sola nyo na ndenge mo boy ba longolo minga na yebi ke na zone suspension indéterminée jusqu'on a vendre na zo travail mais na ko vendre tuna kanga maboko te na zo travailler na travailler mais yebi ke na zone suspension indéterminée donc ata poto ba otala vraiment to na suka lumière pesi biso défaut na yebi te to ko na suka nini o bato ba ko retenir pour na avenir ya Zakoko na musique na ye. Bon, ngai en tout cas na sengaka na mokili mabino mo boyebi Zakoko ministère na bino na bino asiboyoki ba suspendanga pour na déclaraka moi ba droit nga pour na Zakoko ba voyage ba doit senga ndeni asiboyoki na lobaki yango luki na suspension mais nga pina za mona mobali
nako vanda ka botina va na parler comme une suspension de ça ba souci na sola puis na tinela puis presse texto tom so sepelite na ndenge na komela ki texto za vie na nga vie mais na zo apé réaction te lo maintenant le temps que matanga ba sele comme ka bazolo ba trop kaka ba vie wana et tout ce on la eba nini bon na peu so ba sala bloc mais nga na yebi ki na za na suspension na album na za na nzembo na balle de match donc base la balle de match ba yoka mot de passe ça wana na moi mobali donc na ko banga te nazo bosser. Merci beaucoup, Zakoko. Moi, 2 personnes parce que tout comme vraiment en tout cas. Moi, 2 personnes. 2 ou 3 personnes. On a personne, nous avons Elvis, Azana, Trésor Tandou, Centras, Franck Bond de la Rata State, Tema Dada, Calvin Bazé, en Suisse, Hans Kabouika, Sernan Andes Bango, mon Bruxelles, na PCPA de Debokeli, mon grand frère, na PCP des affaires, Willy Koussa, Imam Benga. Talaka na minute boy ba gezako ko na minute ba no contact e ba suspendé donc bino mo boy ba na mikili donc bino mo botela nga likambo mo kili mo bima po boko linga pe jamais ngai carrière na ngi ba ka ndiongo wana ozoyo ba ozoyo 00243 ya Willy Moucheni 81 07 89 007 00243 ya Willy Moucheni donc 81 07 89 007. Merci beaucoup, vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Émission et ça le plaisir na bino nyonso obozita en Roland Nambiso. Émission vraiment, j'espère que tout lobby nyonso sauf rien. Et ça bien ma casse et merci beaucoup plus Monsieur Do Amani Ramani Kota, mon patron, parce qu'il a surnommé son entreprise EHP Production, c'est-à-dire Edo Amani Production. C'est lui le patron et le propriétaire de cette entreprise. Namoni encore Chancy Amani Barobi, famille Amani dans la forme et revolver. Cachette Nangoza Chancy Amani. En plus, Maria Fezé Amani, sans oublier la diva de la famille Amani, c'est Léonie Amani. Je te salue là où tu es. Sans oublier maman Brigitte Vemba na kati ya ville ya Capelle na Allemagne. Maman Brigitte Vemba na ville ya Capelle na Allemagne. Na peshi mbote na lobi otika otuna nga soki jeka kabala zanani. Soki otuni nga jeka kabala zanani. Na oui c'est bien la principauté. Nekoya. Merci beaucoup. Pardon? Nanga pe Sarah Viviane Mabanza mbote na Canada na mobile na yeka bambaka tanga na bana nyonso kote wana donc c'est aussi ça. Vraiment la remercier Soussou. Léa Kabala, et Ming Barana, na Jeka Kabala, na Peshi Mbote, famille Kabala, Mobimba partout dans le monde Bozali, Léa Kabala, na Peshi Mbote. Tout le monde au Bolinganga. Na ba ope Bolinganga te, Bosara Makasi Bolinganga. Po nga na koloba te. Ko ganga pe te. J'ai dit et j'ai fini. Na tigebino za ko toka bona chant. Nazangi yo lelo belami ahe hawayoke natikalio maboko mpamba talanga basalinga izobazoba ho pona mwana mwanso yo nalinga mingyo dimanguta defisanga ta mwa monsolo pona mpesa baboti ya leki bijou dimambuta defisanga ta mwa mambele natonga na mbala mwana mwasi oyo motema nanga zakoko natikalise maboko pamba boyebisa ye atika bipale mama nantikali o mamboko mpamba. Oui, zakoko chante kestere simba. Monsieur le producteur Maza. Donc on sait plus et puis il sale talaka donc voilà les ande pas zakoko ba pentatonique tala mwana mwanso kitoko eluta emingyo mama na yalinga kate yaye nanga mpona zanga nanga libonza nandako ya ndele mama yeyeyo ho. Merci vraiment, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je dis et je finis. Ciao, merci. Cynthia, Banej, Mingi, Jeka Kabala, la principauté.